Geye nkundi weti taka yevwezwa mudia kimbangi kya mfumwe Dila Zambia mbote lusadila yo. Geye nkundi weti taka yevwezwa mudia kimbangi kya mfumwe Dila Zambia mbote lusadila yo. Oh yaya Dila Zambia mbote lusadila yo. Dila Zambia mbote lusadila yo. Baye nompe basadila yo. Ba ubeti bomba kwa mfumwe Dila Zambia mbote bankundi Dila Zambia mbote lusadila yo. Dila Zambia mbote lusadila yo. Baye nompe basadila yo. Ba ubeti bomba kwa mfumwe Dila Zambia mbote sadila yo. Danieli Muluka bankosi wanunga buka sadila mfumwe Dila Zambia mbote lusadila yo. Danieli Muluka bankosi wanunga buka sadila mfumwe Dila Zambia mbote lusadila yo. Oh yaya Dila Zambia mbote lusadila yo. Dila Zambia mbote lusadila yo. Baye nompe basadila yo. Ba ubeti bomba kwa mfumwe Dila Zambia mbote lusadila yo. Paulu yesila banunga mudia kimbangi kya mfumwe Dila Zambia mbote lusadila yo. Paulu yesila banunga mudia kimbangi kya mfumwe Dila Zambia mbote lusadila yo. Oh Dila Zambia mbote lusadila yo. Dila Zambia lusadila yo. Baye nompe basadila yo. Ba ubeti bomba kwa mfumwe Dila Zambia mbote lusadila yo. bankundi batatu ba Danieli kuna foloni banunga kwa mfumwe Dila Zambia mbote bankundi batatu ba Danieli kuna foloni banunga kwa mfumwe Dila Zambia mbote yaya Dila Zambia mbote Dila Zambia mame lusadila yo. Baye nompe basadila yo. Ba ubeti bomba kwa mfumwe Dila Zambia mbote lusadila yo. ya luveni kumidia mina mululonga benwe lwena kweno bambumbulu babanza. ya luveni kumidia mina mululonga beno lwena kweno bambumbulu kabanza. Lweti kwenda kulumboso yelubaka lava ntoto lwena kweno bambumbulu kabanza. Munankela ya lulendo mwena kumidia mina Diavana Moseva Mongo Sinai Munankela ya moyo Munankela ya lulendo mwena kumidia Diavana Moseva Mongo Sinai Munankela ya moyo bafala wo mungipiti bakwami sananga wena kweno bambumbuluka beno mpe mumbandu ya ilweti kwami sabankake lwena kweno bambumbuluka Munankela ya lulendo mwena kumi Diavana Moseva Mongo Sinaye Munankela ya moyo Munankela ya lulendo mwena kumye Diavana Moseva Sinaye Munankela ya moyo lusimba lusambulwe obeno wena lwasu kyandwani na obeno lusimba lusambulwe obeno onzolwasu kyandungunwe obeno bayeno balutekidila obeno eti bobo mpe babwabana beno lusimba lusambulu
beno bonsolo azukia nwanina olusimbe lusimba lusambulu kena kena lwazukia nwanina bayeno balutekidila keti bobo mpe babwaban ya bayeno balutekidila ya eti bobo mpe babwabana kisalu kitwa tambudye kwange yave kyayikidi kyamfyeto koso onge yave mutweti kwenda sambidye yave tatumpe watelamani emukutunwanisa kwange yetweti yuvula oyave betonki tulenda vanga mvutuniaye lusimba lusambulu aya mozolo azukia nwanina ya lusimba lusambulwe obeno ya bayeno balutekidila obeno etiwo mompe babwa bayeno balutekidila obeno etiwo mompe babwa bana aba ulimuzinje tolonge yave dantumpe watelamane mukubanwanisa kwange yempe bayuvula yave bitonki tulinda vanga mvutuniaye lusimba lusambulu beno monsolo azukia nwanina lusimba lusambulu beno monsolo azukia nwanina ya bayeno balutekidila obeno ezimomo mpe babwabana bayeno balutekidila obeno ezimomo mpe babwabana obeno ya milongi myakongwe lusamunina samu wamfuluswe tunazungana mumwangi munantizazo tunazungana mumwangi sansamuo munantizazo ya kuzulwe tunakote tunanunga tunakote kwa seto tunavandu ya mkembo kwa seto tunavanduswa mkembo ya mikengi myakongwe lusamunina samu tunazungana mumwangi munatizazo tunazungana mumwangi sansamuo munatizazo ya kuzulwe tunakote vo tunanunga tunakutuswa kwa seto mkembo kwa seto tunavanduswa mkembo naiswe uo mavanga malebika Ingeta, c'est votre humble serviteur Mbuta Nzinga Kawandiako Mfumandamba Monansundi Yenge Mutatu Kemase. Oui, je suis l'aigle géant du Congo central et je suis l'envoyé spécial de Benakongo en tout cas. Et là où je suis, il y a que les enseignements de Bukongo et je parle souvent de Benakongo car je suis moi-même Benakongo. En tout cas, l'actualité nous oblige de parler vraiment, l'actualité nous oblige vraiment de parler de ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous? Avant tout, en tout cas, avant d'aller autre, il faut vraiment tout le bela makambu. Parce que je suis votre l'aigle géant. Et actualité, ça dit dominer la sortie et le gouvernement congolais, vraiment. Malgré le gouvernement et ils ont quitté, mais en tout cas, et celui-ci c'est Kobima. Et en gros, déjà, vous consommer. Alors, vraiment, biso ba Benakongo to parmi ba Benakongo bazana batunsusu vraiment ba sepelaki tout ça pe na batunsusu vraiment ba silika qui vraiment par rapport à Indusa parce que comme vous le savez
slogan chez les Bakongo, ils ont mettre fin aux injustices envers les Bakongo. Et avant de mettre fin aux injustices envers les Bakongo, il faut réparer l'homme qu'il faut. Et le leader charismatique de Benakongo, c'est l'honorable Mfumu Mwandan Semi. Excusez pour la tautologie en disant l'honorable et Mfumu Mwandan Semi. Donc c'est la tautologie, mais je dois le faire car il mérite plus que ça. Et en tant que l'aigle géant, il faut n'attirer place sur Oye Sengelu plus que même. Car je suis le fervent défenseur de Bukongo, je suis le fervent défenseur de Mfumu Semi, raison pour laquelle Nazo Kochai n'a rangé au collègue Oye Sengeli Azara. Oui, parce que les Bakongo, c'est leur leader. Les Bakongo, ils continuent à parler, c'est honorable de Mwandan Semi, donc baza vraiment décis par rapport à le gouvernement Ebimi. Mais il y a Azala quitté. En tout cas, tout ça fait n'abattre au bas c'est pelaki. Comme on a en tout cas le grand maître Azala na gouvernement on a été. En tout cas, tout qu'on soit point de vue à chaque personne à quoi expliquer biso pourquoi ba misusu ba sepeli nenge grand maître Azalité et pourquoi ba misusu ba siliki pour que grand maître Azalité. J'espère na ko ba point de vue na bino pour que bon lobela biso vraiment makambango ezali ndenge nini. Ya mwana loba ke to koleka émission oyote sans parler de l'actualité. Oyo ezali actuellement na mboka na biso. Donc le premier ministre Sama Lukonde a salaki oyo sorti officiel. Alors en tant que l'aigle géant, je vous avais promis de survoler toute l'étendue de la terre Congo. Et me voici parmi des ethnies de notre terre. Et je suis le Bina Congo et j'ai ma terre. En tout cas, un grand merci à vous aussi et nos frères comme Mbuta Moselou, Mbuta Bopele, Mbuta Basombo, Bozali, Ebele, nos frères Bangala, je vous salue vraiment là où vous êtes. Et Tolobaka toujours, ok? Ils sont dans le Congo, on enseigne unité dans la diversité. Donc rien n'empêche de parler de votre terre et rien ne vous empêche de glorifier votre terre car l'unité dans la diversité. Manga Erezali, Nakata Zamba, Safu Erezali, avocat Erezali, Flair Erezali, yango epesa ka beauté ya Amazon, harmonie Amazon, c'est grâce à ma différentes plantes nango, yango esali beauté Amazon. Donc beauté Afrique ezali par rapport à différentes races aux Afrique, tout différentes tribus na kati ya Afrique, y compris Babena Congo, y compris nos frères Bangala à l'Équateur. Alors moi, en tant que l'aigle géant, j'ai un devoir de survoler toute l'étendue de la terre Congo. Alors, toujours na cadre ya progression, toujours na cadre ya kokende liboso, tozoko excité bandeko, tozoko excité bandeko baya ko investir na terre Congo. Et processuellement, je parle souvent na Babena Congo, oyo bazali ba descendant ya Nenzala Mpandu, oyo bazali ba descendant ya Nalukengo. Na pesaka mingi message na bango, c'est parce que c'est là où vraiment nazo maîtrise ya ba terre na bango et tout ya ba terre na biso et ya mwana na pesaka mingi ba message pour na bango. Alors awa tozali une terre ya ndeko na biso, un frère Bena Congo, vraiment un frère vraiment à lobby, il faut vraiment apporter un plus na terre Congo. Yende muto ayaki kosomba etandi nyonso oyo bozo komona awa, etandi nyonso oyo yende muto ayaki kosomba etandi oyo na cadre toujours ya kotia ba activité oyo il faut me développement. Alors l'aigle géant tel que nazali aigle géant yango na sala qui descente na terre awa. Alors awa ezali parmi ba place autre ko sala pisciculture ndenge bozo komona vraiment etandi oyo c'est to kotia pisciculture et bandeko babane d'ailleurs ko sala yango na toye ko superviser. En tant que l'aigle géant du Congo central, je me suis survolé parce que je suis devenu le villageois. Je vis la vie du village actuellement dans la Congo central. Et raison pour laquelle je suis vraiment express parce que la personne et là il a dit que l'aigle géant tu es là, tu devais être là aussi, de survoler et de faire un tour vraiment positif au tala misala ningezo kolekela idi nangizi di kwaku muto matala bisa lobo tubiti viokila. Et là je dis un grand coucou, vraiment un bon vraiment un encouragement moko boy très positif et pas ya mbuta tokotanga kombo te na ba jours à venir tokotanga kombo. Mais vous le savez que c'est parmi les Bena Congo
oyo azoko sala ba exploit oyo alors to eza biso moko te toza ensemble na papa leki ya mbuta alors tokende pa ya papa leki mpe apesa mwa maloba et par rapport ya projet oyo na biso toza nango ya développement toza na mpusa to développer Congo central et il faut tosala ba stratégie nyonso mpona kodévelopper le Congo central vraiment basende eza makasi awa donc toza ya ndia ata sino ntende situmana etuka makwako en tout cas mai ezali awa moye tokatisa vraiment ezali difficile j'espère tokobenga ye kaka père Aleki yaka otia mwa maloba vraiment bandeko bazokolanda biso bayoka ndenge vraiment okoloba par rapport ya parce que tokoki kokatisa mai eza awa tokoki kokatisa te biso mapapa tolati awa donc soki ekoti na mai ekofongama vraiment père Aleki azali koya vraiment tozwa maloba na ye boyoka avi na ye ndenge ezali vraiment donc azokoya na cadre toujours ya développement ya Congo central na développement ya kopesa ba emploi pa bandeko na biso babena Congo et raison pour laquelle zoma ke ba activité est démarrée alors yo oyo ozo umela nanu yo oyo ozo kosakanisa mbongo na yo na kusomba kabilama na kusomba ba téléphone na chaîne na kusomba mituka oyo ezali ekoporter nango implicité yaka ndenge bandeko misu basali en tout cas père Aleki azali vraiment toza na ye elongo akose présenter akopisa kombo pour que vous compreniez parce que biso na culture Congo avant mutu azwa parole et sengeli assez présenter si ma ko se présenter bon to kutuna ye ba avis en tout cas père Aleki o se présenter na bandeko o bazo kolanda biso vraiment bon en tout cas merci na parole ni opisi nga parole nga nazali papa ya Ndumbasi comme na papa José alors atusanga mingi nepona misala oyo vraiment dola azwi courage ya kopona kosala misala oyo zane kitoko puis ba camarade ne baso baza kuna batia ye maboko bapuye ye potke mbongo kuna baso bomba kuna bomba pa bato bomi na banki umoku tuboma mbongo na mabele ya misala ala sasa miso biga obama kuna kosala mote nde awa ne bien vraiment père Aleki alors awa to soki ya information que il paraît to cha piscine awa to ezanini autre awa bon to cha awa to kati liboso bo soki to tumbi to sala ngo to ba temps voilà ta do beziba ya ba mbisi so ba bokola ba tilapia bangolo alors par rapport à projet esuika na ba été ba mbisi to ba projet mususu pe ezali réservé autre ko sala bisika mususu non musala eza mingi voilà musala eza mingi soki tosisi babeta obeta oyo eza boye kosuka kaka awa te ekomata vale oyo nyonso oyo mata boye nyonso tokosango baeta beta mopanzi wana kuna tokotia jardin tuna bandunda bapondu na ngambo tokotia ferme ya bangulu na basoso na babata na bantaba en tout cas vraiment bozwi intégralité vraiment ya projet et pas ya père Aleki vraiment à bombier le côté à marcher le côté et conseil à pesi ba okoki koboma mbongo na banque mais ça na mutu ya mon côté parce que banque so les alinde mabele boya bosomba mabele pour que to développer ba mboka na biso alors bino ba bena Congo o bino bokenda o bino bozaka mona bino bozoko pesa pa ba kofi bozoko pesa pa ba déplique bozoko pesa pa ba héritier pa ba faire gola mbongo wana bo gaspiller yango te bobo mbongo wana boya bosomba ba espace bocha ba activité ndenge ndeko na biso pena a penser na peuple na ye ne a penser na ma terre ancestrale na ye yango monike aye kosomba etandi nyonso oya mune eza munene donc awa tozali donc pas même un tiers ya espace donc awa tozeka etoye parce que ezali débit ba activité bandeli awa parce que awa tokobande na ba état kuna lobi tocha ba jardin ba pondu ekokende ko matati kuna na ba bloc ebele to na kuna na ba nzete en même temps koto oyo tokotia ba ferme ko tokobokola ba antilope tokobokola ba oyo tobengaka ba chimbrique tokobokola ba ngulu azamba na ba ngulu ya mboka tokobokola ba makaku tokobokola ba gorille tokobokola ba nzima oyo ata mkongo ya solo akoye ba nzima zaza nini parce que na français ngana bibi na nzima te na betonga na nenga langue nzima tokobokola ba ngombo mameme tokobokola donc toutes sortes ya nyama oyo babokolaka même oyo azamba awa tokobokola yango ekozala c'est parce que etandi ezali munene vraiment alors nous disons un grand merci na bino babina Congo oyo vous a branché vraiment
oyo bazui chance ya kolanda biso, et nous vous invitons de venir investir dans votre terre ancestrale. Et nous le disons encore à autre pas bande comme soupé, lokola bakulutu bopele, lokola bakulutu basombo, lokola bakulutu boselu, bokende pe kosala ngo na mabele na bino, parce que biso awa tobandi kuna pe na Équateur tozana posa bosala yango, kuna pe na Kivu tozana posa bosala yango, kuna pe na Mbujimai bosala makambo o biso pe tozo kosala awa susi na biso yango na, parce que tolingi biso nyonso tokende liboso mawaka ake ba injustice na mboka na biso ezo kosila te, mais biso peuple il faut tout se prendre en charge au-delà ya ba injustice ya ba konzi na biso. Donc biso moko to réfléchir toza batu et c'est to kanisa to kosala nini to komema développement ndenge nini, et raison pour laquelle parmi ya lutte ya Aigle Géant, et je lutte pour na ko pesa batu ba vision, pour na ko éveiller batu, parce que chaîne na biso zali BAM TV, la chaîne qui éveille des consciences. Donc nous éveillons la conscience de tout et chacun de nous. Ayebake, il y a un devoir car chaque peuple a sa terre ancestrale. Tanzambé a pensé que sur mabele au pambate, ils allaient c'est pour que tout cultiver yango, tout développer yango. Alors il faut pas développer yango, ils allaient ngaina yo za na finance, ngana ba idée. Na pesi yo ba idée et ba yo financer ba idée et to réaliser peuple na biso azu misala. Awa to ko engager ba to belé. Actuellement déjà ba to basa déjà awa nous en a plus de 8 personnes au-delà. Basa déjà engagé au pour na musala. Il y a 7 oyo to bani na 8 et après un mois to ko basa sous 8 et après un mois donc to ko avancer ndengona jusqu'à misala et ko évoluer comme na niveau mususu. Donc nazaki vraiment na esengo ya ko présenter bino numéro oyo, c'est votre humble serviteur l'Aigle Géant du Congo central Mbuta Nzinga Kawandiako mfumanda mamona nsundi, vraiment nazana esengo na ko bossa na te vraiment na bandi ko na biso oyo bazo ko sala par tous les moyens que chaîne na biso ezala toujours. Alors beau partager, beau s'abonner massivement la chaîne na biso BAM TV, parce que chaîne ya oyango ndezoko lamusa conscience vraiment. Alors un grand merci à Mbuta le Mampanzu, parce que c'est le patron oyo vraiment à Parena Kibiso, parce que BAM TV tout ça lui c'est plus de 2 mois tout ça ko bimasusu en activité, c'est parce que caméra na biso ebebaki et yene mutu asala ki tozonga vraiment, et sa famille a désolé. Un grand merci à vous et un grand merci à Mbuta Zinu Ndombasi balobi mutu asimbi États-Unis, parce que États-Unis sans ye akolia lipate, et le jour a décidé ki azonga na ye ba États-Unis gouvernement américain eboyi Mbuta Zinu Ndombasi azonga oyo soko kei tokolia lipandenge nini. Donc c'est grâce à lui que les États-Unis mange ba pain oya kitoko quoi. Toko yebisa ye aya kosala ngo koto, parce que biso peut na poser ba pain wana, donc ba américain ba kotikala sans Mbuta Zinu Ndombasi. Alors un grand merci à notre frère aussi Mbuta Ntemo Anki, un grand merci à Mbuta Lema, oui Mbuta Lema, un grand merci à Mbuta Makanga vraiment bisiko zali, vraiment un grand merci à vous, et avec sa femme Yaya Makie, c'est un grand merci, et Yaya Maimona vraiment ya mwana ba mbote na bino, parce que zali bino obo simbi chaîne na biso BAM TV, et il faut to lobaka yango bozali ebele ba mbuta nteza, bazali ebele ba mbuta banko, vraiment difficile akoya kotanga bino nyonso, parce que bozali baya ya bukaka boza ebele baya ya mwingilu, vraiment mbote na bino. Là c'est votre humble serviteur l'Aigle Géant du Congo central. Clic.